ya weekend malamu na mabota na bino bisika nyonso bozwami pona kolanda Mag FM oyo ngai nazali na esengo makasi ya ko présenter les bino mbote na bino Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde. Tofungola Mag FM pona ko sabino que Pape François avant akende ayebaki na kosala rencontre na ba religieux oyo epai wapi basola ki makambo yebele bolanda Elvis Smith na compte rendu oyo. Natango baimboka bazali ko nyokwa mananzala pe bozali komi pesa ya kokende basusu lokwa na mombongo na bino mombongo na bondeli bino totikela yango libanda ya bomo ya Kristo bozali babateli ya eklesia bozali bato bazali kosala mombongo te tozali babateli mpate basaleli ya baimboka tozali te bato bazali kosala mbongo to mosolo tozali bakengeli mpate mosala esengeli ezala ya mokengeli pate liboso ya mpate pona kolakisa nzela kasi te sima ya bampate pona kotika bampate bango moko wana nde ntina ya mosenjeli pe ya mobateli mpate tozali wana te pona kotikala na sima ya baimboka kasi pona koakompanye bango pe kosunga bango na ntina te bampasi na bango ezala penza mosala oyo tondima liboso ya Kristo pona kozala liboso na ntina ya kotambusa bampate pour aider. Visite ya Pape awa na RDC mission reçue pour na ba autorité pe ba congolais nyonso bolanda élément oyo. Na sima ya misa oyo célébraki Papa wa Roma Saint François na esika ya ndolo mercredi dernier ezalaki nde pona tina ya rencontre oyo ezwaki ye na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant misa, c'est-à-dire na mokolo ya mardi. Pape François abandaki ko tenir penza a échanger avant azwa vol na yeto azwa mobembo mokolo ya vendredi 3 février et pa yazali ko kende après RDC kuna na Juba na capitale ya Sud-Soudan. Na cadre ya visite mosusu ezali apostolique na jeunesse congolaise au cours ya rencontre na bango na stade de Martyr, Pape François azalaki clair pona kotalisa na bilenge banson ezali tina ya port na bango pona kopesa maboko na tina ya kotombo la nation congolaise. De retenir que jeudi 2 février, nde souverain pontife a réunissaki ba catéché, c'est-à-dire que bato bazali ba dirigeant à l'église catholique pour na ko conscientiser bango. Na simana yango na catéchèse na yena ba jeune Pape François a conscientisé ki ba jeune na otali ba défi en tango na kati ya société na contexte ya ko marquer notamment avènement ya réseaux sociaux pe droit. Lokola papa et pa ya bana na ye a condamnaki usage abusif ya téléphone na mulie ya bagène pe a prodigaki 5 conseils oyo ezalaki résumé to présenté lokola restauration ya ba valeur humaine pe a construction ya société oyo eza plus juste. Pape François a lobelaki na tina na yango na oyo etali prière, communauté, honnêteté pe pardon pona kobakisa service. Kaka na rencontre na ye na ba jeune Papa François a bengisaki ba jeune ba combattre corruption na ba forme na yango nyonso pona ko œuvrer na faveur ya vérité pe ko bannir corruption na tina ko garder espoir face ya ba vent violent ou ezali komema misère pe souffrance na mboka. To retenir que na mission apostolique na ye Pape François à la République démocratique du Congo a martelaki na ba point ya koluka ndenge nini esengeli kosala pona kotombola RDC oyo a rappelaki na premier jour na ye botika RDC pe botika Afrique ezali mine te esengeli bo exploiter. Pour na raison wana nde Pape François atiki message fort oyo eza signalé na kati ya communauté ya ba jeune pe ya ba politique nyonso pona ko retenir que thématique que tout thème na ye central ezalaki tous réconciliés en Jésus-Christ tolikia que ezali vraiment réellement oyo atiki comme lière ya espoir pour la vie à République démocratique du Congo ezalaka nde boye Moto salina matoi makojoka Juif Noir Mukanya oyo azali président ya ASBL le Congo au Congolais yepe akendaki ko s'enrôler lokola mwana mboka nyonso pona ko respecter mibeko ndenge sengi ba Congolais ba s'enrôler yepe akitaki na base na kuna na commune ya Lemba Holanda.
ezali déjà bandelia préparation ya scrutin en 2023 et pas wapi et tuluku ya bato bami bongisaki na sima ya Juif Noir Mukanya pona kotindika ye lokola mwana ya lemba ya solo oya botama pe ya kolawana. Président ya Asbel le Congo congolais azalaki na bokutani ya motuya pe rendez-vous ya histoire o ezali ya kozwa nkasa pona mabongisi ya ba élection lokola mondoko ko permettre ye à affronter l'élection à fin décembre prochain. Après Kolanda, procédure ndenge sengeli malembe na kati ya centre d'enrôlement ya école Mokengeli, Juif Noir Mukanya ayebaki ko s'inscrire au rôle lokola mwana ya mboka ya solo penza. Pona mabongisi ya ko postuler na députation, Juif Noir Mukanya abengi pe lokola bana ya lemba nyonso pona kutia ye maboko na tina ya ko atteindre objectif oyo ya monene. Je suis venu remplir mes devoirs civiques, ouais, déjà, je viens d'être enrôlé. Donc, c'est pour ça que vous me voyez ici à l'Institut Mokengeli, dans mon quartier, dans ma commune où j'ai grandi et j'ai fait toutes mes écoles, c'est dans la commune de Lemba. Et Sengelito Simba que 17 février oyo nde ko se clôturer enrôlement na première ère opérationnelle na yango na kati ya République démocratique du Congo. Bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezali lisusu na eta ya malonga te bolanda réflexion oyo. Bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malonga te oyo ekoma kopesa pasi mingi na bateki po batekaka na ba condition ya mabe. Soki otamboli na bawenze nyonso oko constate salite ba fulu ba mai ba mesa ya malonga te oyo ko permettre bateki batanda biloko po bateka lolenge esengeli. Nzokande bafutaka ba taxe na bango chaque jour oyo bambongo wana ebongi esala misala ya ko entretenir bawenze kasi bateki bamitu naka mingi soki bambongo yango ekendaka wapi po mbongo epesamaka chaque jour kasi wenze ezali kotikala kaka na eta ya malamu te pe ezali kobeba de plus en plus. Na kote kaboy totala papa bongisi nzela fala bongisi la biso wenzi apa ba chef a wenzi nde basokipa na biso bo autorité pe to mona te na pe to mona na biso wenjo tande ndengeza bien kutute bukana eloko moko te kuna kati kuneza kuna eloko. En tout cas, administrateur ya bawenze nyonso ya ville province ya Kinshasa musala nini bozali kosala po population bazali kolela modèle bazali kotekela ezali kitoko te mbongo ezali kokota na caisse chaque jour kasi mbongo yango olie na tour nango esala musala ya kobongisa bawenze kasi ezali kokende wapi po bawenze ezali kaka kokufa pe kobeba population bazali koteka biloko na ndenge elongo banite oyo ezali kitoko te biloko il faut etekamaka na esika moko ya propre pour la santé n'a pas de prix bo trouver solution bawenze ebonga boye kitoko te. Route université ezali ya kobeba makasi oyo ezali kopesa pasi mingi na population surtout pas ya ba chauffeur bolanda élément oyo. Tozwami na balabala université na croisement na yango ya Vini Kapela. Bota la binomoko maziba o bozali komona e utinde na mabulu o ezalaki na kati ya nzela oyo lelo ekomi bongo ko empêcher ba mituka o esalaka balabala o kotambola malamu na yango esalaki ba usager nango pasi pe balobaki boye na micro ya Mag FM. L'état na biso to pingite to critiquer mais ana suivi parce que nzela babandi kuna na bongolo et comme a bakati awa bakeo continuer mpanzi mususu sans oublier que awa musana ici de bakata eponani po balingai mabulo ya minene après bakene kosenga su mbongo na gouvernement bimisi su mbongo po aya ko bandela su musala o c'est pas ça toi vivre bien te. Bon, awa to vivre na pasi parce que embouteillage et salamano a makasi pour mama bulu
OVD ayaki asalaki donc abwakaki zelo na ye mais banda babwaka zelo na bakenda nande bambula yo ya na bambula nde yo ya nde Monique nde to vivre boye banzela baucho bongisango il n'y a même pas une année babongisaka place tout nzela zo continuer ko beba boye balekaka to balekaka wate balekaka mais oleke babutala tanzela no ba député ba maba zela kana 2023 wa po banda koya ko tshela so ba par 4 ba nini ba banderole ke no to ko to voter bango mais tant nzela zo beba mutu mo tamisa volonté ke no koya bongisa te yango to sengi na bakonzi o baza likolo o baza quand même na volonté ba ya hotel la nzela ya kapela o tokosenga na bakonzi ya mboka en tout cas soki misala ya bobongisi nzela ebandi basalaka suivi na yango po ekoma ntina suka po kotala modèle babandaki kosala nzela ya université pe ya kapela kosuka na nzela boye esali kitoko te. Salite tondi mingi na ville province ya Kinshasa ezali kosala pasi mingi na population bakonzi bazali kosala misala kasi bazali kokomisa yango ntina suka te. Reportage ya Elvis Smith. Population bazali kolela mingi na ndenge gouvernement azali kosala musala ya kokure bakanivo na ville province ya Kinshasa ndenge azali kotika basalite wana kolongola basalite ezali malamu kasi musala ilfwe koma na suka bino moko botala ndenge bisika misusu bakure kasi batiki salite kaka wana awa ko tozali na periode ya mvula soki kaka mvula ebeti basalite wana ezali kozonga nango lisusu yango wana a chaque fois mvula soki ebeti okomona ba avenue ezali kotonda na ba mai suite ya basalite oyo ezali kozonga kaka pona kobushe bakanivo. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila elongo na vice gouverneur Jekoko Mulumba bo trouver nanu solution ya malamu po Kinshasa ezonga bopeto kobenga na batu na nzela ezali malamu kasi environnement pe soki ezali salite ezali malamu te bozwa nanu solution na oyo etali curage ya bakanivo pe ya ba rivière oyo ezali na ville province ya Kinshasa kolongola basalite wana kotika bakanivo polele pe basalite wana komemango bisika elongo bani po banzela ya ville province ya Kinshasa ezonga kitoko boyoki Obela ozwa solution te kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur kuna bazali na ba matériel ya solo pe traitement ezali ya malonga komitungisa mate po okozwa solution kende na centre hospitalier Dominique Lecoeur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisa mate kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie,
maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba passion na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki omitungisamaka na oyo etali enregistré album na yo tope maxi single solution ici eye kokende libanda ya mboka te Kimambangu na 14e rue okosepela po bapara eza kuna ya kitoko makasi pe ya qualité. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistré album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na Studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Centre Café ke eye pona kosunga mutu nyonso oyo atunisama na maladi tango mulai grâce ya appareil na bango oyo bazali kobenga prophète ezali ko détecter maladi nyonso ata ebata makuna ekomonana. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba mususu bazo kende ba poto. On a domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko oyo to yaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko
lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya mashine ya mundele ndenge aza kodetekte bamaladi nyonso yaka komona mashine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na mashine oyo ezali kodetekte bamaladi nyonso. Okosenga te ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07. Esmicom eye wana pona kosunga mutu nyonso oyo azali na besoin ya continuer ba étude universitaire na ye ki mambangu kuna pe diplôme na yo ekozala ya malunga. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya malunga olela na bino esilie grâce Esmicom, école des métiers de l'informatique et des commerces, et Opangusa Baparant Maya Misu. Awa, Okomi Tundisama te po mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya ba professeur ya malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko ote ba point sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala po amérite diplôme oyo koluka awa na oyo etali ba faculté Esmicom ebongisi ba faculté lokola programmation, comptabilité, télécommunication, pe ba option misusu. Basal ezali bien équipé pe bien aéré côté munge bosana po ozotanga pe cerveau ezali kope makimia. Welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom. Otuni ngai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta Esmicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na ba numéro oyo 089 52 42 819. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko édition ekumbamaki epai ya Divine Tiala na sima ya caméra tozalaki na le métier noir Enoch Mafuka yende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi kasi na plateau tozalaki assisté epai ya mutoto ya Goma Ani Akole mwasi kitoko mwasi Evanda yepe azalaki wana pona kotala musala ndenge ezali kosalema elongo na papi vangu toloba lisusu nini kasi ya mboto kabwana topesa bambote na bana nyonso ya Église Peniel Maranatha jeune ezali kokoba ya 40 jours bolanda ba directive kaka ndenge ezali kopesama topesa pe lisusu bambote na maître Simon Kutekusambwa Salumu oyo alingaka Mag FM. Tokomi na suka kasi jamais tokabwana sans toloba
maloba oyo papa na biso ya mayele pe ya bwanya makasi. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana eloba nango maître Billy Malouwa Cléophas boyoki, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ngana bino tokutani mikolo ezali koya te.